Ndena yebisaki fils Métio la Moïse atina kutana na Jésus le padre Jésus abi mutajira makambo ba paroleza ingénieur Papi Jazz sana bengai tanga benginga ayebi ingénieur abisinga fo ya lobi tongo na bonva tanga yaka tokuta pe Jésus memia sazo bima abi yaka ne lobi na Palm Beach idio tanga kenda na vanda kana le padre boye na yoki sai ba plan carré wana moya boyemba bozati pona ebimité ezana kata boyemba boye bato ba comprendre te on a permis boye ata ingénieur Papi Jazz atala lo baki omoni kende na vandi boye magam na lo bakaka o ezanga kino l'album a fait resplendir a commis autant de plans Palm Beach to travaillera 3e bo tant na na bonva to zakana chanteur Lubasa Igor yemtakangelaka président na biso le padre Banzembo bon va na parler na studio d'ingénieur Papi on a payé sous na kotaka 3e bo le roi ba 6 to ban album a fait roizoya planner mbongo komi bena tizali 3e bo beni kanga album 3 na Palm Beach na kotaka 3 na parler pe 3 le roi 6 na yembo ko kota va na parler conscience ayebi ki oui ils un solo mais est-ce que c'est impossible il y a maestro on a la facilité parce que c'est bima déjà il y a maestro c'est bima en plus à bomba à péter donc c'est ni amo sa popia sa kaka singe amobani amora la nute taba sali mona popia yo como na toto ne kaka na forma ba muni andala ba yeso tant na banana na semana mutafandika kalme kwa maestro azali to ya koyoka nzembo donc boso yo moko mibeti parcours te lingi nani abeti nana bete la parcours na yo moto balengaka maître azalaka na belef modele donc c'est nzembo yo abibeta mosusu na yo kse la giga skin na yoxie oyo et puis na yoxie Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site F Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Salut à toutes et à tous, très chers internautes, vous qui êtes éparpillés à travers le monde et sur votre très belle émission Valeur Absolue. Cette émission qui est diffusée sur Africa Info, présentée par votre humble serviteur Zachary Mwamba, le petit Zaclé, les guerriers de la presse congolaise, les représentants valables et les descendants
de l'honorable Zachary Bababassoué. Mesdames et messieurs, dans un nouveau numéro de cette émission Valeur Absolue, et je dois recevoir pour vous, c'est la toute première fois, lui c'est qui? Splendeur Mombongo, c'est un artiste et musicien, ou vraiment avec un parolier, à comment Banzembo Belé, puis à Pessa, artiste et musicien, puis Belé, à Mboka Nabiso Binoboyebi, et le Lopenato Solana, est-ce qu'à Lingin a réclamé Banzembo Ndenge Bogis Bompe, Mazo réclamé Banzembo Naï pas Wera Tonini, Toro Solana. Splendeur Mombongo. Merci une équipe Mobimba Afrique Info na moni bongo osé na sima caméra Maëlle Yemoko le boss Frank Stema Idisuka, merci na confiance, merci na batu tout pena bozo représenter main forte honorable Arnaud de Waku ya mama Emeraude kuna na Paris, pourquoi pas Jano Ngandu na Lyon, mon ami Jano Ngandu na Kata Lyon, pourquoi pas Pati Baingandu na moni Kamskame na para français Aden Yabilele, les japonais de Rennes Jibe Vundu, papa italiano, Yabato Stelov, Apocalypse, pourquoi pas Pape Théo Mukendi la patoche, Pape Théo Mukendi la patoche, l'élégantisme, Tozabongo Awa, na artiste musicien Splendeur Mombongo, autre megapeko solane. Sali Splendeur Mombongo. Splendeur Mbongo. Mbongo. Oui. Oui, Sali. Bonne santé. Pepele na ngulu nzambe. Ah, wa jeune. Avant qu'on coco, il faut les gagner en étape qui bo jeunesse et pour comme coco pour l'instant tous en a jeune après tout comme va coco va mikolo quoi. Il y a certaines personnes au va découvrir yo lelo à on a carte Afrique Info et ba ba notre parcours na yo Splendeur Mbongo ou tu wapi. Oui, Splendeur Mbongo c'est l'homme qui prend les chansons dans le monde invisible pour les ramener dans le monde physique. Un nouvel artiste pour les mélomanes mais pas pour les artistes congolais. Un grand homme dans un petit corps. Un grand homme dans un petit corps. Oui. C'est-à-dire que nous ramener musique na monde invisible aïe na monde physique. Na sens nini pour nous chansonnier. Oui. Nous guitariste, nous parolier chansonnier et puis venanga vigorer des campos à baptiser nga qui chanter. Ce que vigorer des campos à baptiser qui chanter. Lelo Splendeur Mbongo. Au banda nini inspiration bando joyeux bana kokoma pe banzembo opesa batu bayemba. Bon ezanzambe ngamoko na yebite potangu na botami na bandol nga mingi bali. Donc na yeba kuna kosa mère na biso on na zana 4e na kosa na classe ba ici biso nyoso so oyazana sapato te bacha baba bambuma bakal kotate donc de pona so na ese sombela botina roboya pendant ngatina beta bali au moins tant à sombeli moi so ayo tuna na classe wa biso to esi bango to ebisi makambo tiens au mona akezong sa plan wana au mona ge beta ka bali na basapato to gena na banchik donc goût ya musique na yo zongo na kutana wana vena ngamoko komone bailo. Bailo quand tu as rédit à Misto Bailo y avait rédité Bailo donc bazaki bandeur travailler na banda ko mo esilate so keka ko mona petit nanga ke so mela biso boy oyo kabango mo boy so alinga yemba simbiso mo guitare ala so kanga mo do po bete la ge ya yemba sko e kotinga na ko mo mesana ngoti na ko mo sa ba recherche na bande oyo ko la guitare tant na yo beta guitare nzamba yo sunga na yo kutana na président na biso Robin Mundibu Mundibs Mundibu wana na 2012-13 watanga longwe wenge sika donc abimisi nzembo ne vantar mutamimanga kuna frère nanga Mobe Molondo Mobe Molondo tanga meminga el général si moi yo kingai alobi non oza c'est bon photo travail nde tant to bande travail ka biso na ebaka soki akumba Chrysler na ya noir wana sima abeta guitare ya zoyemba to kene be mission bongo donc be mission na internet ikutu soko moni be na carrière ya président biso Robin Mundi utan longwa wenge be mission belé soko tali akala ngabuna na jour wana na zwa ki bilo wana so akala na mitala donc to banda na kala ngana moni ndenge ba frère na biso ba shumi bae tamba ya nga déjà na zalaka et puis ti ya ko koma na chana nu boyende na kiko ezayemo lomo le kakana nga zalaki soki ba répétition na bando ki ma trop parce que le président biso Robin Mundi ba bando linga yo za bon musicien mais esprit non dire za calmeté pour vanda to bosser parce que nga na beta na yo beta sola chana ni boye
Ah, yo peut solo tsana no boy. Oui, na kata génie qui a travaillé à Mobe Molondo. Seda solo frère nanga Neymar Santé. Neymar oui. Et puis Seda ngana beta accompagnement na débit. Mobe ba beta accompagnement na débit, Seda yo beta solo na 4, ngana yo beta na suka. Ngana yo beta na suka et puis et yaki au sala ta on a beti na mona na te jour à clip tournage nango son na bosanité et salama na limité na 3e rue on dirait place studio ya Uzitu parce que tant on a ya président biso revenu à Silika ka ko ta na clip te parce que tant on a bimaka ko ke nyoso ya ngwana na kendaka tant on a ke ina yo vanda na ndaku ndena bandi oketika vena biso Léon Nganga ouais ateka banzembo wana toke na so osilika nde wana partir wana nde et salaki osiliki à partir wana pona talaki otiki na Robino à partir wana temps on a moni déjà bon on appelle ça que fautité ouais oh ya bando linganga na sala nga bando salate yes ko kasi tina ya ka ba répétition ba travail ngansko na za mutu mo bo so ezaka studio na ye bien te so ezaka répétition mo etikali mo de répétition mo pour que studio na ye au moins na soka fâché au moins na bibo pese na guitare son simi guitare becha sepeli et bando salama na ba bilo mo abongo seconde ya ko boyo ko ta la clé pour aux angs ça mo ba répétition ouais aye au moins na muto yo ba jeune aye yo so to coach na clip wana 3 amona na sauté donc ndena yo vanda na ndaku ndeve nanga Léon Nganga kumoyo songa tokomo kepe mo fleri ba vena biso quadra na betele guitare ya zoteka banzembo nae ti na vanda ne trop parce que ngai za yanga da na kati so ba chanteur ba yemba na sa ba arrangement nzembo mtego ya na buki yango na soigner nzembo sikoyo tana bandi o meka na sa nzembo ekomoyati et na facilité tant que na bandi o sala banzembo première au moins somme tando sa nzembo a autant ça on peut ça na nzembo na misia mike on peut ça baba misia mike banzembo mais ngako kamwa mutali boso na tegela nzembo na vie talaka maestro fabrication mutali boso tegela nzembo tali boso na tegela nzembo ya nzembo ni donc mutamema nga kuna na ye baba Kenya na mbonda oui yem talaka tina ma campagne na kena moni maestro esingo za parole na biwi abinga na travailler na ba gelordre dia ba Mobe Molondo banani na pena fandika calme bazo bosser ce qu'on a sanjete wana série wana ba yale bazaki ouais ba vibrato ba tutu ba linga sko ba préparer ba kenda ngola ouais o isigande ba kenda po wana na ba dada kinga sko na vandi maestro tanga pusikiti abibeta ba plan et là on a le baba misusu ba le ba na seke lo mo lobi est-ce que ko déclarer banzembo te lo ko afé na ngabogis ndenga déclarer banzembo atekela wera sur papier ça sur ateka na déclarer banzembo te oyo tango tuna nga parcours eza juste na obeta parcours oui donc poso yo mo mi beti parcours te lingi nani abeta na obetela au parcours na yo oui yango monitor na okisaka maestro nzembo liboso na okisaka ezaka nzembo moto balengaka maître ya azalaka na belef moebele nayoki nzembo oyo abibeta mosusu nayoki la Jires Kembu na yoxie oyo et puis na yoxie voilà son nzembo on a tous les trois on a yoxie les mêmes jours yoxie les trois plans yoxie trois à Telemi sikoyo à Telemi na kiti akesko côté ondo répéta tikinga abie lote atemi kuna skotanga ke kuna ebisi joana ana biloko ausinga trop eloko mo wana eza ya mystique skota bocha zaki kuna ba répéter atiki kene na mbunda beta esko ko ta chargeur na eko tinga na ayeko ta téléphone na charge na sima mkongo na ngabi
prise à Belio. Donc Abiba Nzembo. Est-ce que Mambozo le bapena c'est vrai Fabregas à Hollanda Bisso. Est-ce que Mambozo beau temps sous Zara Kenopo ba jeune voilà bon temps sous ba parolier au monique faut les gana ou le bagé na pesa ki ngani boye mais lelo lelo sugele bogis bogis bompe mama be moninga na tambola na ba principe mo boye moninga na déclarer te na beta parcours na tambola na ba principe mo boye o eza ngati c'est ça. O yanga en plus ne na tanga bo mona ngate na lo batam susu vena ngeri watanabe na lo bete na makambo pona na travailler na été donc on a travaillé ndé na lo ba poza parcours monde na bina wuti pas présent biso revenu mundibo na eba maestro siko soki na lobby ba plan o na yoki saye te na gelo ba ya batu misusu bon na lobela nga yanga c'est ça. Nage kundola en plus ndé na lo ba boye moni soki mutu alingi batu baye bateke yo komela ke banze po musicien belé balinga te batu baye ba bomba ba parolier mais maestro ezaka nga mokote koyoka banzembo no koyoka David Yutu na scandale asangisa nga ya David Yutu nickel asangisa splendeur à compa na nzembo scandale ça la sangisa tous les trois paroliers sangisa tous les donc ayebi ke bato ba travailler nanga asangisa biso ayeko boka ngai suna nzembo ya wabuyembela Serge Tata Kibokolo aboka nga wana esuki wana te ayo yebisa ngai ke yo foluka batu na poto na bwakelo bango on a sommé sur Fabro est-ce que tant on va au PC tous les trois plats PC wana e busola ka pena nga kaniaka apesa go moi de la part tant on a PC trois plats tuninga ba plan nous kombe na yebisi puis à côté na pas les première fois na nous tokuta na bangaki ayebisi Christian Kanum vienanga na PCP bambote abi bosala papier tokomaki na tegele nzembo papa bangaki ba parolier mususu monde na lobanga na za sincère mission morote oyo ayebi ke longue pesa nzembo awolela atutisa biso nga kutu mievo melanonga nzembo mena otuti sote na tiki yo na nyongo moko boye ovandi bendo bando yo kanga soni ndi ba otise bele ndi ba tanga ba yo kaka soni amoni ke moto yo na mela epe nzembo la pesa la ga eboko te ma tutisa ninga te nzembo pe bimi pe azaka yemo eloko mo etikali donc tant on a eu ça que trois plans wana apesinga pe mbongo to sali papier et puis ya ebisinga so za biloko yaka ndena yo koma mutu na ye tant na ye lisusu na yo yo kise lisusu nzembo. Merci et ça bon plaisir na mama Corinne mama Corinne Mawete mama sociale ya batu ya DJ Frank vraiment mama Corinne Mawete merci beaucoup petit frère propre Arnold Kelani tout ça bon on a Splendeur Mbongo quoi ça bon jeune artiste musicien parolier tout kai aussi ni amo sa popia sa na kakasi ya mobali amora na nute taba sali mona popia ya yo komona nzoto ne kaka na forma ba muni andala ba yeshua tana banana na semananga ekomi otambola mutafandika calme po maestro azali to ya koyoka nzembo afandi calme ayoki atuninga idée ya ni ya moi sa propose yango wapi ndena bando expliquer pe wana na bando expliquer ça dit ba échoué ou ba échoué nzembo si mo bouleni na bité jour musuna kende na maison na moni mannequin moko boye ya mobali ya mannequin ya nini ya mobali te na bise jour mona kendaki ko somba biloko na moni mannequin ya mobali mais Nathalie na sekuna et basali na bango makambo oyo elakisa te ke mannequin na mobali na moninga plaka lokola ya ba madame kaka ça diga bongo ka na monika bon na bi sko mundele azela nini po sala pe ba gaza mobali nde na yeko zwa ide wana na kotisi yango place wana marque na lobelango evima nango ni sanité te bani mondela échoué au sala plat bani bandela on ni amo sa popia sala kakasio ya mobali
namona nangu te ata basali mona bopia ya yo komona nzoto ne kaka na forma bangomi ondala baeshua nabela eshua na bolingo ya Paul Bindu Musambale to banzemo honorable Paul Bindu Musambale patron ya Pacific Palace site touristique moko ka tona na mbogo yo kota mitende kuna na route de Matadi wana honorable Paul Bindu Musambale parce que a Olanda yo oui ça dit nzembo oyo Maestro Fabro ayembelaye yonde mutoteka oui ngam tuna travailler na Maestro Fabro donc monika ndé na loba oeza yanga yangai en plus fait mutu soka lingi bat baye boteke mutu pesa banzembo akufungula opete comme on a déjà muta biso luka plus de 15 personnes a bois kelo bango na cible so na bando tangelo ba comme so album a cible na biso wana venanga comme na pesa Maestro boka yi sko ko ka satende ya biso a bois kelo batu bongo a peso mbonga banzembo te déjà pesa nga mbonga banzembo vraiment mais sko plaisir wana ya mutu a travailler na ye atali bako c'est là pour makambo splendeur à notre travail ne banzembo ngo to yoki ngo place boye bazo répéter ngo Maestro muteme ebebaki jour musuna yana ndako na pesa bonjour mais Marc a répondaki on sentit que likambo promesali likambo après bisinga bi nzembo banzembo zo travail no susu ke pesa bat mususu na pesa ka réponse moko na ça Maestro so yokata libata azo yembi banzembo nga na pesio donc nataka suma kolo awate so na yo bengananga donc ti lelo abimisa banzembo na ye ayoka ngwata ngungi ayemba ngote donc po eza ndenge na ngate c'est ça donc nazana na lingaka honnête na vie donc wo eza ngate parce que tango na komo téléphoner batu Maestro abimisa album bakomo tuna yo na Maestro ozandeni na bitenga na parole na ye parce que ti mutazo tinda yo parce que tango lo bayoza parole ne est-ce que ça pour ça bomba yo batbaye bateke yo mtopesa ke banzembo jamais parce que mutema bongo tango alo ba mope c'est que c'est solo vraiment donc il mope na et pas Maestro Fabro déjà combien de chansons oyo yo so pesi Maestro Fabro yango na obete zaka juste parcours pour batbaye ba bisika na outil na côté na vana yo comme na nzembo na nga eza disponible na la plateforme nyonso téléchargement timisa misona non stop donc ezaka juste parcours donc tant on a yokse ba plan wana en plus ba misu ba banga au mono tindi mbongo boy Maestro boa côté ba komo pesa nga ba réseau belé Maestro abi soki bazoboya oyena téléphone no shengai na benga bango appel vidéo ou soit ngana sola na bango tam super sola na bango na audio ba comprendre te faut que na appel vidéo donc fandi pendant na ma campagne na résidence boy azo sa bango yem tapesa nga nzembo hotel donc bosaka penda pona makamna nga donc bo oyo asenga bino bo pesa nga na boka bino donc abokela nga ba Gigas Bondo nationalité belge ba venanga ba Kojo Kamange ba Serge Kitongi abokela nga bato belé donc tam sur là on a zona na ezala rebelle c'est des légués que on a pris nzembo tekela ezaka belé yemoko kutu sona ye na lupango azomona ke muta changer comme oyebisanga nga na yebisaka cible mise en jour bon nazong seleka ba réponse wana cible mise en jour donc omoni na koya tena banda ko bamisu bazaka au travail no na mutopese banzembo marque olo bango nje yo salimutu te atoza banzembo nozo yemba ba ange ba kita so Maestro abina ozona ngote ozongote sko nani alinga yeba ke yo mutu yaki na nzembo wana voilà tamusu ba ka lelo peso ba pesa nga ba chance ba venanga ba Vigo de camp ba découvrir nga pesa yo chance oyembele timisa miso non stop tamusu ezape ba moni au travail pe na ba grand c'est ça na sens wana donc mais à part Maestro Fabro nani susu yo pesa ba plan Maestro Fabro suki wana te tango ayebisinga yaka na batu po na bosaki penda monaki susi na zanango na yo komesu ba moribon moribon venanga Fabrice Mola na pesa moribon sikazali oyebi moribon te betango moribon ezalaka amabele promettre ngai mokolo na kokufa ye ekoyamba ngai te soki na vivre sa yo sokoki mosika na nga na kokoma moribon Mola
Merci beaucoup, vraiment. La chanson Moribond a fait plaisir à Maman Lisette Lokangé, véritable maman sociale, là où repose le cœur de Caps Kapangala, les champions Loma, Rolls et Ferrari, Azago Chola, Sego Chola. Deux fois, merci beaucoup, les motivateurs de tous les motivés. Merci Nabatuto, vraiment vous éparpillez, vous prêtez une main forte. Ada Kubisei, les génies de Dallas, Ada Kubisei, les génies de Dallas, pourquoi pas Aden Yabilé, les japonais de Rennes, JB Vundu, papa italiano. Yastelov, Apocalypse, merci beaucoup. Merci na Franck Kausoko, grand frère propre Franck Kausoko, Bikende Bizonga Narati ya Italien là pourquoi pas Papson Wuyolo, hein? Papson Wuyolo, papa na Anaïs Wuyolo, na kata Paris wana, merci beaucoup vraiment la confiance de ça. Moribond, oyo yasko na Moribond sur na kata album ne cible. Wasko na ina, wana siko na ebaka, banje mwana na tindela ngwa partir à WhatsApp, wana ya za miki. Ouais. Donc na yebisa ependa maestro ngaso na travailler ata dinzembo na tinda kapenda 7 yo fozwa 3 na kaboli yebisinga merci abandota la amour moso mutu o pesa musala ni valeur ye pas pesa valeur, c'est ça. En tout cas batu ngana bando linga te ke kokenda koluka ba musicien au téléman ba porte na bando linga nde ba pistonner ngana ki ba pistonner mutu moka menio asimi loboko okoti ba pistonner ngandenge ba pistonner pa ya masana nga fils Mechola oya yemba ka pa ya Jésus de Niance ni Kaboroni na vena biso offert pour PC ba plan. Tant on a travaillé qui n'a master na fils Mechola nde na yebisa ki fils Mechola moisa tena kutana na Jésus le padre Jésus abi mutajira makambo ba paroleza ingénieur papi jazz sana bengai tanga benginga abi ingénieur abi singa foya lobby tongo na bonva tant on yaka tokuta pe Jésus menia sazobima abi yakane lobby na Palm Beach donc bazai na studio tant on a kenda na vandaka na le padre boy na yogi sai ba plan carré na kota na studio na lata casque ya zui guitare na beta sa ba témoin na sala cop évident et souvent on a été ingénieur ayo yebisanga te wana moya koyemba ngweza te pona ebimité ezana kata oyemba boy bato ba comprendre te ezana ebimité eza na disque oyo kasi mbeka non kasi déjà bato pesa déjà bato yoka tulanga nini omoni bato balanda biso eza lokola na peso exemple eza lokola ngai nde na bisi timisa miso na non stop eza lokola pona ngai so yebisinga meka dernier virage nze mona ngamisa na omeka te eza peke fona protéger pe biloko oyo na mebimité na yembi baba Moribond banini po ebimi déjà muta comprendre que zanzembo tela ministre so na yembi mutamo na wanzembo mona mebimité donc ate bimi pe na ndimite ke na le kapona loba o ezaka parcours na ndimite ke be mission nyonso na bando le kapona loba pona sa ezaka juste na fongola parce que mona ke bazo dans travers le monde ba Chine lutondo na kata 0 na boepe azape ouais tamuso ayebite o ezape kati na yo c'est ça ayebite yango moi na fongola kaka mais ezate ke fona se focaliser place wana quoi ouais bah moi lo mobo ya muke ou ataka moi flash kaka na ndenge po batuta musu ba oyo kakeno et logo da ya solo vraiment splendeur mbongo apesa pena Jésus de Niance te moi tu kaka wana c'est impossible monde na iso c'est impossible mais tant on a permis boye ata ingénieur papi jazz atala lo baki o moni ke nena vandi boye magam na lo bakaka o ezanga so après faire et pas faire au PC combien de plans oh bah tu vas dire là que non l'album a fait splendeur a commis autant de plans Palm Beach tu travailles à 3 Nzembo tant on a na bonva tu zaka na chanteur Lubasa Igor yemtakangela ka président na biso le padre Banzembo tu travailles kana yemtakanga Banzembo tu travailles na bonva na palais na studio na ingénieur papi wana pe suna kotaka 3 Nzembo lokwa ba 6 to ban album a faire ozoya splendeur mbongo komi bena zali 3 Nzembo bena dans cet album 3 na Palm Beach na kotaka 3 na palais pe 3 6 loi 6 mais ce que c'est impossible na imbango ce que ya maestro na la facilité parce que c'est bima déjà ya maestro c'est bima en plus a bomba nga pété moni tatanga yo atanga nga na Banzembo et soki wana te na be mission soki moni chombo na nga ezana ba vidéo ya maestro na filmer à partir à TV mususu kutoza kidiba mutu penda bengo pa ya yo mto pesa Nzembo wana tasheng bo maestro azo solo la yo mo pe otie pa
moni faut que sa valeur na mto azo pesa valeur c'est ça nga mabete zaka parcours c'est ça donc à part Ferrego là et Fabregas Siko nani so pesi nzembo o pe nzembo combat nuance pe déplique na kata album stabilité to na ouverture na album na stabilité ba plan pesa na yo dans un combien de plans on a D on a D na kata stabilité plans oui on a des plans donc au moni kende na lo baboya ta pomba nuance avandi amona que splendeur azo comme solo qui a travaillé na mais ce que c'est interdit pe na betango po e bi na limité na kata stabilité mais siko soki mutazo tala ba bato basilika po anini oloba ouais va te makambo c'est ça ngasko na za a te pona loba ke na zo nzembo moko bonga na komate na laksa bato pona danger te o na za fier na o ngamu na sala c'est ça c'est-à-dire de Fabregas Ferrego là déplique pour manias nani sous puis na bosanité nani Minyo Abrampe Minyo Abram dans le BCBG donc ngam na koma amour pirate amour pirate tu rappelles singa ma pirate o mawa côté kuna zo pesa original na yo komele susu nze moi imba il faut mona tala degré ya l'amour yo pusana ngotala donc na komele ga denzi moni ona yembi po batu misu ba roza ba yo kango si ba yo kango oui na yembo ko kota va na parler conscience ayebi ki oui eza solo donc na linga tena lo makambu ya okosa batu tozo kende pena na malemba après to ya siko esika o yo telemela o batu ba découvrir mais oui parolier aleki abando tanga banzemo na benandenga bien maintenant siko Fabregas Ferré Pomba Nuance déplique autant que Minyo Abram nani susu oyo au moninga on a le un nouvel artiste pour les mélomanes mais pas pour les artistes pas pour les artistes oui donc c'est le bateau balingara la bonne musique ba mono lelo ba découvrir lelo mais est-ce que ba artiste et musicien ba ebio déjà ba mélomane de ba mona muta yasika donc kati na ngai déjà naza bon musicien naza artiste pona kati na ngai naza na kenda ba studio ngamogoti na kena beti guitare ingénieur simple jazz na pese ba mbote akobete la ba piano na kena yembi to yembi ba kier na ba master donc bato nyonso ba wala nanga en tout cas ba omona pe mutazolo ba otinda ba mpena ba kende ba ke na YouTube ba beta ka splendeur mbongo ata timbisa miso ata non stop ba yo kapenda ba plan pour travailler na maestro eza aventure te a travailler na n'importe qui te parce soka ndimi et puis tala ba jara ba nzembo ata soko kangi misu tout le monde son avec ses plans wana lobo za la mission pour ba mission musu bazana ba ona lito ya nzembo te balula banzembo mususu eyaki na maboko na ye makelu la musika et pas mutu mususu nzembo tourna koyo sape muto yoksi ma moni na ngote ogeyo ksa mutu mususu azuneti Pomba Nuance pas za na lito ya nzembo l'homme de musique azana lito ya nzembo donc na sens wana quoi dans un nouvel artiste pour les mélomanes mais pas pour les artistes congolais. Mais est-ce que quand bango ndem to travailler na bango mususuté no ka ndeli solo monde au travailler na Koffi Olomide vrai ou faux et pas vena biso Rambo dans kendo tika vena nga Léon Nganga dans betele guitare VOT kabanzembo et pas mais si ko vena nga pas mi Daniel Esenga au travailler nous na batu c'est bien beau mais nga na confirmer on te popé si Rambo te et ça faut na ke luka Rambo donc na kendaka jument ou na masa na frère na pe Alpha Chako na kende pe luka ve kaka ndenge zalaka kaso kepe bozi vete okebo na niokama ouais ndela mo fleury wana jour mususu na yebaka na kutana pe na frère na dada to kutana ni pe pa Rambo mais so makambo wana nyonso eza na wanda ko vandela ngo penda te c'est ça c'est juste pour pas comprendre ba on découvrir petit à petit ba yeba que non vision na yo boule na yo siko outil parcours na yo pour leloper et sika aux hôtels mais pour au tracher chemin mususu ouais juste parcours mais na ko vanda penda batu ba découvrir timbisa miso na non stop c'est pas Rambo au tika ba plan par Rambo donc na ebisoti et pas vena biso Rambo na ndoke ndikotika venanga Léon Nganga mais pas Rambo pesa mususu na kenda boye tozaka na yokisa ye ba plan abenga ingénieur so ingénieur azoka moi contretemps donc ve alobaka na leka
Donc va dans joie ba plan CPL na ba plan ma bina mais ça va passer. C'est-à-dire au bêta pena wana na misu na wana tata pa bengi na eba na kutana ve des fois kaka. Il joue à liboso na kutana tout ça na dada tant na beta guitare tout na ngana ozamo na komini tant okana beta guitare. Oui. Donc parcours eza pena na wuti loin na zoya malembe. Donc bat pas sa chance au moni congolais alingaka komona mututé a banda na débit akenda malem congolais alingaka mutu bu amoni maman mutu lo wa vena biso el marabioche ayebite ke vena biso sana parcours abetela batala ta ti ayeba la akoma bongo a bosser parcours oui asali ba sacrifice belé congolais alinga mutabimba mo bu akomi lo wa vena ngale padre. Ok, azana parcours. C'est ça. Pourquoi ma faut bosser congolais pourquoi le roi bango faut bosser. C'est ça. En plus parce que au tiki na idéologie au teka banzembo pa monsieur yo moko moni que non ngamo siko pena ko ma pe ko yemba tonde yenini. Tes différences ba te basala ki bakasaka parolier on dirait azam musicien te ngande ba ki parolier ba chansonner et yende naza déjà guitariste kozada guitariste ozana oli za déjà na litoi déjà batu biloko wana nyonso za ba complément ezaki na kati mais bandi ko bima siko ouais ezobima ti omoni donc nazo sala ba boulot boy parce que oza déjà na orchestre ou sofandisi déjà ma solo ya yo moko to ozana nukaka komi eloko boyo ke na studio beti to ezande nini batu ba mebeka pe ko découvrir ce que obima kaka ndenge ba monstre est grave moko bongo Félix waze kwa ndenge ba bima ba pesi ba play pa ba papa wemba lelo emo pa bimi lelo afanisa pe masolo oya bima apela yemo ko sa mombunda lokola ba bitu jeni karma pa le prince de la rumba yé pas bima pe ka bongo taboé oye maman place wana problème eza yo polingi po sala lo wa bango landa pe lokona bango omoni eza na ngelo kwa sikate c'est ça ezelo kwa sikate mulongo ya bavena biso wana otangi ngape petit na bangoti na yeka na sima wana na koti na mulongo et puis bozobosa na vena biso lo kwa kanza grand parolier guitariste donc eza na ngelo kwa sikate soko ye lisusu vena biso quadra kola respect icône soko luka histoire ne bien oye bavazala kinani c'est ça oye bi histoire avete azaki parolier atekela pe beaucoup le bacha ti mo pa big non ngamo ko na banda malmo sikoyo yango yo polingo la ndaka ba lingi na bango parolier siko il y a des paroliers peu de paroliers mso azaka komaka maloba azui guitariste azui chanteur wana siko ezape kamoko bo ezaka penda ezape kamususu mais parolier guitare ça dit yo ebina de ko beta yo moko beta déjà beta guitare pour sala nzembo ezalaka nango penda moi pas cité c'est ça mona msanzembo ndena mona ka vina biso fali pupa beta guitare azana banzembo komaka atabe parolier c'est ça saka banzembo soki pena studio tikele mona bimisa ta denzembo omoni ouais ba bon dada nazande bon musicien donc soki muto ayokio mususu peza la na kobeta neti na yoka lisolo moko boye na kotanga pe kombote ba memaka jomo boye pa ya artiste na biso moko pe awo skotanga monaka ye abangi azui perte ayemba boazo kokate mais tant artiste na yoki ya comprendre za bon skotanga tika kia za pene na ye ba fandi semaine ba fandi une semaine 2 semaines 3 semaines ayo misasko eza kati na ye. Donc soka tchaki à côté il faut qu'on s'adapter. C'est ça. Moni mutu muso ko ya émission boye. Olegi na ba artiste obimisi e boya yemba tam so yembi bien te. Bino bokasi faut chanter. Mais ceux qui ont longoli caméra o tie yemba obangani o sentir bimisi. Donc la musique eza mutu na mutu akendaka lengo donc ba consommer non stop ba consommer timisa c'est-à-dire au sali déjà mouvement to zana nuka akene okendaka na groupe d'accompagnement ba edenga bazaka bato yo bazana ba orchestre ya bato nde bazo ko accompagner ayeka na système américain le roi tozana biso na ngwebelete au fini moi abetelio akei kobeta côté guitare déjà yo moko mais côté pe banzembo
na koloba te ke na kosomba te na kosomba mais naza nanu fresh oui jeune nanu mutu ezosala nanu nazokoma baplan mpe nde ezali mokona komona mpenza mpo soki mpe mbongo yango mpe ebele ta mosusu oyo nyonso naovanda naozwa temps eza mpenza nazolona te ere na banda kobuka yango ezali donc nazolona mais ntango na banda kobuka ekóma su mpo nalona mwa kilo mo ekóma ovanda bolali osali wana sikoyo nakóma mpe na mposa bandeko na nga mpe baparolier. C'est ça. Oui. Merci beaucoup. Tokomi pratiquement na suka ya traité na biso na yo et bato ba retenir nini et pas splendeur mbongo. Oui, bato ba retenir que nazosala album na nga je suis capable nazo préparer malembe. Donc nazo keka molo na maku selon makoki na nga bato ba tika nga teza ba venanga kojo kamange. Kuminaïn, c'est-à-dire l'homme, il y a Mama Fifika 14, va venir hériter minimbu, va Guy Basket. Donc il y a bossa intena bois qui peut venir Fabrice Mola, net venir hériter minimbu, à managenga, azala trop na maestro. Parce que so rosa mutumo rosa impoli, nenga solana ya rolo ba PV ko ki para petu anate. C'est ça. Mais na ve mo rosa sentir petu yo. Donc déjà na atunanga jour mususu, yo pesa maestro banze moni, bosso na kosaka. Kaba nzembo na tandela ki wana tanga maestro ka réponse azwaki ndazwaki siko confiance wana bi petinga linga batalukuta te ya comprendre ki siko oza sérieux donc naza moyibité nazaka pe so nazwi contact na mutu sika mbala moko te bambongo na kovanda ye moko bi osenga atendenge nini obonga na bité na bonga te mais ezaka ka éducation pe ya mutu. C'est ça. Donc so déjà nini oso réaliser au bateau au tinda batuba bayokayo banini pona. Oui, yango na loba na beta c'était timbisa miso zana déjà disponible na ba plateforme nyonso ya téléchargement non stop. Donc ba consommango kala mingi te moi auto kota na sala clip avec na kojo ya dernier virage. Nazo préparer pas album na je suis capable o ya romona ke azana pocha azana talent. Donc quand on est dans le barasso kozana ba misu mususu ya omona ndeto vandi boy ba tepena kitala tala ba bitamu to sola na eta lobi na ye nde bat ba sopanaka. C'est ça. Donc Congola linga ke loko moka ke ingela ya sopani yango vena biso falia lobaka ye azaka na bolingo ya bato ba pesa ka $20 sera za na bandalo wana ndeza ba $1000 lelo oui azana ngo besoin mais na midi tu as topé 10 000 akomona ko pesa 10 000 mais ako sombela ngo pe abengi pe mutu ketcho kombe apesi pe ta musubiro na joie ketcho et ça le loté akom da patron. C'est ça. Donc ezaka boulot na sala mais mutu mususu so pesi 10 000 wana lokwa za na débit e kusunga epe parce que mutu apeso 10 000 na tango mpiaka est-ce que ko bosana to komi patron ngana e baba tu misusu au mona nzembo mutu ana tous les nzembo yemba artiste au mona komba mutu anezanga te ko donc eza batu misusu ata pesimo ato vandi boy ato zui papier te otala aza na mutu baba to ba ida bat na tango passe. C'est ça. Et ba mimi ki ja de bundes ba héritier mokende garçon précieux donc bazoué de bazoti kate osa clip tenga parti na ngana cha boy osala boy donc voilà. Merci beaucoup trop pratiquement la suka il y a traité na biso na jeune parolier artiste miso pe déjà abani ko emboîter pas naé pour sa carrière solo naé et yena ni splendeur mbongo au pena vraiment tout le cas peut ko yamba pour découvrir on a 4 Afrique Info. Merci vraiment na batu tout au boza bon éparpillé à travers le monde au boza toujours on a ko prêter biso mais forte pape Théo Mukendi la patoche l'élégantisme pape Théo Mukendi. Merci na Jos Mafoula Jos Mafoula ya Mama Flore na modi bongo Janongando na kata Lyon pourquoi pas parti ba Ingandu Kams Kamena para français na robosa na te Jina Mujenga Mamonda wa Samuela. Derrière Gratom, il y a une grande dame, Maman Lisette Lokange, véritable maman sociale. Il y a Batu, il y a Caps Kapangala, les champions, l'homme à la rôle, c'est Ferrari, les motivateurs de tous les motivés. Merci Nada Koubissé, les génies de Dallas. Merci na Aden Yabile, les japonais de Rennes, JB Vundu, papa italien, Yastelov, Apocalypse. Merci na Papson Ouyolo, papa na Anaïs Ouyolo. Merci na Franck Kaousso, Kobi Kende Bizon, na Kata Italie. Merci na Batu tout, vous avez vraiment papier à travers le monde. Merci à quoi il faut de plus na honorable Arnaud de Wakou, Yamama Emerald, pourquoi pas. Et
c'est Monique Cassier, Momo Cassier, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises. 3 fois F. Merci beaucoup, Naibité. Olingi. Oui, Nabosani, venanga ko jatindele nga liste sona boki batunete ça là vraiment faux quoi. Très aigué papa social Joe Lombardo V. Loba V, Joe Lombardo, Yannicklet Boukassa, Mohamed Mwamba, Fabrice Mola venanga, Joe Fali, Biyekula, Bambo Tebisika Boza. Merci beaucoup et merci na Magali Moseka, Mbisa Moto Moko, merci na Batutu, merci na Bénédicte Anunga Yemba, la préférée du maréchal, là où repose le cœur de quelqu'un, des ZM. Merci beaucoup na Prince Mbouyi, fils à papa, merci na Binotou, merci Pena, na Moni Bongo Chaveline Mouchi, à la maman de El Winner Mombongo, Sam, Samantha Mwamba. Samantha Mwamba, merci beaucoup. Merci l'équipe tenir compagnie derrière la caméra. Osé, côté à montage, la bonne Momaïle. Merci beaucoup. Na Franck, Stémaï, Dissouka, mon boss. Oh, vraiment, petit chance. Lelo, Zakari Mwamba, les petits athlètes, les représentants valables, les descendants de l'honorable Zakari Wabasui. Tous à la pour nous ça, les meilleurs Nabiso. Portez-vous bien, restez branchés. Ah, on a qu'à Afrique Info. Et puis, vous continuez à s'abonner massivement. Tous à toujours à pour nous ça, les meilleurs Nabiso. C'est parti. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notaria Conseil et Assistance Noka, Noka spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Maranura,